Ça qui a posé une question, qui est Dieu? Na pesa qui ba réponse est belé. Mais anila qui a ngonyo surtout, ayeb ce qui a fanda zo papi na biki. Yemoko Jésus-Christ a pesa qui est ma explication. Yanyo surtout y a six déclarations. O ezala qui kotali sabiso qui est Dieu, le roi, qu'est-ce qu'est le royaume? Makamu ça na kata six déclarations. Alobi yope kende yebisa papa nanga parce que akopesa yo réponse azo zela yo po apesa yo discours. Kende zo papi na biki fanda yebisa ye apesa yo discours. Toujours bongisa sikoyo pona koya ya Jésus-Christ. Parce que papa pesi biso révélation moko alobi ke tangu ya komonisa mana likolo bakomona papa elinzeza mezali Yesu nde amimonisa parce que basala na bango mutu moko kaka. Ewuti kati na Nzambe. Ewuti kati na Nzambe. Elobi nango pasteur prophète elobi nango papa apôtre gouverneur Siméon. Biso no surtout toi na kati na royaume toza ba responsable. Toza bata maboma te pona koya koloba liloba oyo pona koya kopesa témoignage oyo Jésus-Christ égale elinzeza. Jésus-Christ faut boyeba aye na transition na kombo ya elinzeza. Elinzeza ye kopesa kimya. Awana sen. Ezakaka elinzeza ye kopesa bomoi awana se na yembi yango vers 1h30 abanda koyemba ngo na kati ya révélation. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Amen. Merci maman tout le monde de kopesanga liloba. Merci Emmanuel Pambola yo. Merci na révélation memeli biso biso sa mokolo alelo esengola mitema. Maman tout le monde a lobby, Nzamba lobby na ye na komi moni sama epai na yo. Lelo o Nzambe ami moni sami epai na yo. Il est notre secours, Elinzeza. Il y a un seul conseil de Dieu. Il est mieux que mieux bana Nzambe. Esengo na mitema. Peuple de Dieu, pona kosukisa ba témoignage na biso mokolo alelo. Na koleka kopesa iloba na ngai epai ya mama révérend M3. Mama révérend M3 pe akotémoigner monene ya Emmanuel David Elinzeza. Mama M3 liloba epesa melio na kombo ya Emmanuel David Elinzeza. Amen. Amen. Merci maman gouverneur, maman juge Deborah, pour la reprise abisso, micro et royaume. Tikate papa Pambola yo, na komba Jésus-Christ de Nazareth. Topesi shalom, notre papa, le roi des rois, notre papa Emmanuel David Elinzeza. Et shalom, na ba apôtre, ministre, ambassadeur, na ba gouverneur, nyo surtout bipaye bozali, pe na bande nyos bazolanda biso à travers les réseaux sociaux. Topesi biso ba shalom. Tolingi to témoigner oyo papa alakisi biso na kati ya musala oyo toza nango na ye na kati ya royaume. Kotango ya kotémoigner Elinzeza azali Nzambe. Yo azali le même Jésus-Christ tango wana ekoki
parce que azali le cadeau délicieux aux pesi biso ezoloba na livre Jean 3, 16. Mais bien aimé, Nzambe abengi biso na royaume pour toyekola qui est Dieu, to découvrir image ya Jésus-Christ oyo azalaki nango tanga azalaki na mabele, toyeba mission na ye, toyeba kombo nini oyo aye nango na tango oyo, parce que aye na tango pona koya ko sauver biso, mais aye na kombo ne ya sika ndenge alobaki atikaki promesse elobamaki na livre Apocalypse 19 verset 12 ki akoya na kombo ya sika. Yango wana biso na royaume papa Ebado David Elinzeza aza ko enseigner biso toyeba Nzambe oyo tozosambela, Nzambe wana na kombo na ye, na image na ye, na ba identité na ye nyonso tu. Pour mission na ye ezali koya kopesa biso liberté na droit de l'homme à travers la parole, parce que il est la parole. Nzambe ayeli biso na papa Elinzeza abotami lokola munyoso tute. Papa ebisi biso alobi ke papa na ye Nzambe Jésus-Christ azoyebisa ye mwana oyo epai abotami, epai akoleli na epai aza résident, mutu moko ayebi ete. Yango wana biso lokola toza na kati ya royaume to découvrir vérité, toyebi qui est Dieu, toyebi image ya Nzambe, toyebi kombo ya Nzambe, nde toza ko témoigner à travers le monde po bato nyonso tu bayeba vérité, parce que tokoki kotika na kati ya ignorance te. Po Nzambe na biso, papa na biso Emmanuel David Elinzeza, notre Jésus-Christ le roi des rois, ayebisi biso ke depuis le 25 février 2022 akokisi likambo nyonso na mokili. Comme likambo nyonso eza accompli, biso c'est pour témoigner vérité ya royaume. Au royaume na ye yango nde ekokini na mabele, il faut toyeba makambo nini ndenge nini ezolekana, ndenge nini Ebado na Jésus-Christ Elinzeza baza moto moko. Pona ni tozo témoigner parce que eloko moko esalama munene na vie ya papa na biso Emmanuel David Elinzeza. Na âge à 12 ans, amonaki ba ange physiquement boye, ba uti likolo, ba kiteli ye, ba ye na kati ya chambre na ye, bazo ko yembele na ba trombone, bazo yamba ye, bazo ko souhaiter le bienvenu. Et na âge à 26 ans lisusu, Jésus-Christ aye ko tia elebo ya kwa, aye ko tia kwa na front na ye awa. À partir wana na âge à 12 ans, Jésus-Christ azalaki esprit na likolo, ayaki sikoyo kokota na kati ya corps physique na ye, po aya kosala musala na ye, parce que na likolo aza esprit, tango akiti na mabele, il faut alata nzoto. Yango wana ifalaki alata kaka nzoto oyo ye moko, oyo ezaki na mabele awa. Nde yango wana biso lelo oyo, papa na biso Emmanuel David Elinzeza, lokola azali corps physique à Jésus-Christ, Nzambe azomona ke biso na mokili tozoyeba vraiment Nzambe aza nani te, tozosambela Nzambe, mais tozoyeba Nzambe wana te soki aza nani, parce que Jésus-Christ titanga akufaki asali musala akufi, totikala na image na ye te, tozoyeba vraiment image ya Nzambe eza te, tozoyeba vraiment kombo Nzambe aye nango siko pona kosauver biso eza te, parce que Jésus-Christ asalaki mbala liboso, asalaki musala mais alobaki ya kozonga po ya kosauver biso. Siko azongi, kombo ngo azongaki, asi a révélé ngo na kati ya royaume na ye, mais bato bazoyeba te. Yango wana biso tozoya siko pona kopesa lumière ya liloba Nzambe. Nde papa na biso Emmanuel David Elinzeza azwaki révélation, Nzambe azokoyebisa ye, celui-ci est l'image, celui-ci est la vérité du corps physique de Jésus-Christ. Tant papa a eu révélation ana, après nde aiki kosala sikoyo image oyo. Nde aiki ko présenter biso image oyo. Banti tozo monango. Voilà. Amen. A ko présenter biso image oyo ya corps physique à Jésus-Christ. Moko la présenter ango directement na lobby lokola la moni image ya papa na biso Jésus-Christ, nazokende directement na studio, nakende kosala ngo cadre, et fandaka na cheveux ya mbetu na ngai. À chaque fois, nayebi ke nazana papa na ngai, il est là. Voici son corps physique ezawana.
À partir ya wana na bandi ko sambela. Un jour tokomi papa pibiaki nini image ozaki na le 8 mai 2022. Tango tokomi sikoyo la pibiaki na le 8 mai 2022. Sikoyo ngai na 2023 nazolala na butu nazoyoka nazomona papa zoya ko yebisa ngai azoko benga nga lobi nanga banda ko bongisa discours na yo parce que Jésus-Christ azana likolo azokita banda ka déjà ko préparer discours na yo pour to kozana besoin ya ba journaliste te pour na kosala discours wana yo banda ka déjà ko préparer discours na yo parce que ko yamba na discours. Alors ndaye sans joana elekaki nga na eko lamu dans la lambu ki na pungi selon connaissance autozui na école ya premier cristal théologien na bandi ko préparer discours à partir d'enseignement ou ndenge toujours papa enseignera biso tant on a sisi ko préparer na memaki ba enseignement na epa ya papa na biso Emmanuel David Nzeza na ki présenter na révélation na discours na salaki tant on a présenté atangi ayoki ngati na sisi alobi nanga non wana eza discours te alobi ngai tangu papa na ngai apesaki ngai aposaki ngai question qui est Dieu na pesaki ba réponse ebele mais anilaki yango nyonso tu ayebisaki afanda zo papi na biki ye moko Jésus-Christ apesaki ba explication ya nyonso tu ya six déclarations où ezalaki kotalisa biso qui est Dieu, le roi, qu'est-ce qu'est le royaume, makambo ça na kati ya six déclarations. Alobi yo pe kende yebisa papa nanga parce que akopesa yo réponse azozela yo po apesa yo discours. Kende zo papa na biki fanda yebisa ye apesa yo discours. Alors nga na yaki na fandi na bandi ko sambela. Tokomi na minuit na bandi ko yebisa na papa Jésus. Papa Emmanuel na ike koyebisa ye discours oyo alobi na ngai discours eza yango te alobi na koyebisa yo opesa ngai discours parce que yo za na discours pour opesa ngai tango na bandi ko sambela na kotaki vraiment na kati ya adoration ya louange tina ndenge tellement na bandaki ko démarrer prière nanga na tchaki déjà nazai ko enregistrer et je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer donc na koti nanga na prière tina koti na dimension ya prière na koti na dimension ya prière na ndenge message ya discours ezoko ya ngana kikaka na dimension ya prière tango na silisi na yesu koyo koyoka discours oyo papa bande kopesa discours wa pesinga tuzoloba makambo poto loba te parce que royaume eza royaume ma vérité ça c'est toute notre vie c'est toute notre histoire papa pesinga discours oyo eza na 4 pages. Ils ont 4 pages. Après, singango depuis la casse discours en ils ont 4 pages. Après, singango depuis le 21, depuis le 23 avril 2022, à 6 heures de l'après-midi. Dans la singa discours, on a qui papa, on a présenté papa discours, papa lobinanga. Voilà, ça c'est le discours. Discours, ce qui boyo qui ango. Parce que comme les discours sont prévus pour un jour d'apparition, moi to tanga yango ezate parce qu'il faut doser là tant apparition na yeko kisama ndé to représenter discours wana. Alors tant on appelle si papa discours papa le binanga ça c'est ça le discours. Na sis na kei na sali saisi nango na yeko imprimer nango na côte sango na farde nango et vendra toujours na muto ambetu nango. Voilà. Après, wana tango eleki na ye komona lisikoyo to komi on dirait la deuxième étape. Wana ba jour eseleki ba mwa peleki na ye komona sikoyo na kati ya révélation lisusu tozalaki biso bana royaume tozobongisa sikoyo pona koya ya Jésus-Christ. Parce que papa pesi biso révélation moko alobi ke tango ya komonisa mana likolo
bakomona papa elinzeza mais ezali Yesu nde amimonisami parce que bazala na bango mutu moko kaka. Po Yesu aza esprit aye kovanda na kati ya corps baza bango moko esika nyonso papa eli azali Yesu masi apaza wana parce que Yesu aza na kati aza esprit papa na libanda aza chair donc jamais esprit ya Yesu ekoki kokende kovanda na corps mosusu parce que ekondo supporter te parce que corps oyo papa memaka basala ngo na 3 formules na mai na mabele na moto donc eza na corps mosusu te na mokili oko supporter esprit ya Nzambe parce que faut kaka corps na ye moko et supporter nde yango wana papa aye kopesa biso siko révélation mosusu na moni to sala organisation ya kobongisa place oyo tokoyambela Jésus Christ to bandi kobongisa place yango mbala moko papa tozaki na papa ba mama ya royaume mais mutu oyo na identifier ezaki pasteur ministre Jean Christian nde papa bandi koyebisa biso alobi ke bozwa photo oyo ndenge ya corps physique oyo aponaki ba papa aza design asala ba image ebele mais le seul image oyo nda yaki nango na révélation koyebisa biso ke bozwa image oyo bochango munene ezala grand caractère bochango na entre juste na entre boni ba porte oyo eza ba villa soki bozo kota na villa donc ya la eza na entrée nango donc soki bato bakoti kaka mbala moko na ebandeli wana tokopoza yango siko liboso ya ndako donc mutu nyonso tout oyo akoya akomona a première chose akomona d'abord image oyo. Pourquoi image oyo? Parce que image oyo yango nde ezali ko signifier ndenge papa pesaki biso na révélation, celui-ci est la vérité du corps physique de Jésus-Christ. Voilà toyeki ko sala mosala wana to bongisi to tieba image wana tout ti toye ko silisa mosala na yeki ko bima na révélation nde na yeki ko talisa papa makambo surtout oyo apesaki ngai parce que papa tozo solola na boy na chair azape kaka yemo kaka na esprit donc aza nzambe na nzoto nzambe na molimo pe na nzoto tokoki ko diviser bango te tokoki ko kabola bango te oyo eza histoire na biso bane Kongo cadeau oyo papa pesi biso babundisi biso bambula ba siècle toyebaki nzambe te tosambelaka nzambe ya ba imagination tozo ko imaginer tosambelaka nzambe oyo bato bandeko ya catholique bayelaki biso na kati ya mitu na biso toyebi vraiment qui est le véritable Dieu te yango na nzambe aye na royaume ye moko ko enseigner biso parce que toza na image ya Jésus-Christ tanga zaki na mokili il fallait kaka ye moko aya lisusu po siko a présenter biso image na ye tango azalaki po te tango ya ko apparaître tozala ba ignorante toza déjà au courant que assez alakisaki biso déjà image na ye d'autant ko apparaître na likolo apparaître toujours na image na ye. Voilà oyo tolingaki to transmettre na soirée oya lelo par rapport ya révélation papa na biso Robert azwaki azomona ke azosambela na komba elinzeza lobiko ezozwama donc na komba elinzeza komba Jésus-Christ ezakaka le même nom mais moko aye liboso na komba Jésus-Christ mususu aye na deuxième mission na komba elinzeza mais bazakaka mutu moko. Merci mama gouverneur juge Deborah nazongi sur le micro royaume. Amen. Amen. Kimbola Amen. Yesu. Amen. 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 Mama, c'est Amen, tout à fait amen, vrai. amen. Kimbona Hosanna. Amen, amen. Merci, maman M3 pour zongisilanga liloba. Merci, Emmanuela Pambolayo. Bien-aimé, Tolandi maman la biso M3. Maman, tu es bâti dans le royaume, où est na ordre, est na loi, et na discipline. Les autres la ordre, les autres la discipline, oyo, les autres na kati na royaume. Maman la biso M3 pesi biso ba révélation à motuya, donc il est déjà à ça préparer discours na ye pour na mokolo yango. Tomuti kolanda ba témoignage ya bande
bandeko na biso soki tobandi na ndeko na biso papa na biso Robert kosukisa na mama na biso M3 okomona ke ba témoignage nyonso ezali à peu près ndenge moko. Jésus-Christ égale Eli Nzeza baza moto moko. Bien aimé, nakotanga na mokanda ya 2 Pierre 1:21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La prophétie on se topesa mana mokolo lelo bien aimé. Eza biso moko te batunde to fabriquer yango. Eza oyo ewuti kati na Nzambe. Ewuti kati na Nzambe. Elobi nango pasteur prophète elobi nango papa apôtre gouverneur Siméon. Biso no surtout to na kati na royaume toza ba responsable. Toza bata maboma te pona koya koloba liloba oyo pona koya kopesa témoignage oyo Jésus-Christ égale Eli Nzeza. Jésus-Christ faut boyeba aye na transition na kombo ya Eli Nzeza, mais eza le même Jésus-Christ. Toza bata maboma te, toza batu normal lokola bino nyonso tu bozolanda biso. Na yango wana toyeba ofukama osenga na Nzambe totuna Emmanuel David Eli Nzeza azali nani. Merci ba na Nzambe. Na yango tokomi siko na tango na biso ya motuya. Na tango oyo toliaka bilei na biso ya molimo. Na kozongisa na lilobe pa ba chantre de l'Éternel. Ba yemba loyembo po ete topesa liloba epai ya notre Père de l'éternité. Le chantre de l'Éternel na pesi bino liloba na kombo ya Emmanuel tokoyemba nzembo ya Eli Nzeza ye kopi. Na pesi bino liloba. Merci mingi le chantre de l'Éternel. Amen. Kembo na Yesu. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Eli Nzeza ye kopesa bomoi. Eli Nzeza ye awana se. Eli Nzeza ye kopesa bomoi. Awana se. Awana se. Eli Nzeza ye kopesa kimya. Yende mobikisi. Eli Nzeza ye kopesa bomoi. Awana se. Awana se. Eli Nzeza ye kopesa kimya. Eli Nzeza ye awana se. Eli Nzeza ye kopesa kimya. Kende mobikisi. Eli Nzeza ye kopesa kimya. Eli Nzeza ye awana se. Eli Nzeza ye kopesa momo. Yende mobikisi. Yesu aye kopesa bomoi. Awana se. Awana se. Emmanuel aye kopesa kimya. Yende mobikisi. Eli Nzeza ye kopesa kimya. Awana se. Awana se.
I wanna say elinzizaye, I wanna say yende mobikisi elinzizaye, I wanna say elinzizaye, I wanna say yende mobikisi elinzizaye, I wanna say elinzizaye, kopisa bomo yende mobikisi elinzizaye, I wanna say elinzizaye, I wanna say yende mobikisi Yesu aye, I wanna say Yesu aye, kopisa bomo yende mobikisi Yesu aye, I wanna say Yesu aye, kopisa kimya yende mobikisi elinzizaye, I wanna say elinzizaye, I wanna say yende mobikisi Emmanuel aye, I wanna say Emmanuel aye, kopesa bomo Emmanuel mobikisi elinzizaye, I wanna say elinzizaye, kopesa kimya, I wanna say elinzizaye, kopesa bomo yende mobikisi. Kembo na Yesu, kembo na Yesu, azali Yesu, akotikala Yesu Masia, kembo na likolo na gloria na Yesu, kembo azali monene na Yesu, kembo na ndako ya David, Alleluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Kembo na Emmanuel David Elinzeza, vive le roi des rois, le roi David, the king of the king, the king of the world. Hallelujah. Kembo na Yesu. Amen. Merci, merci, Maman Élisée, Emmanuel Apambolayo, merci. Papa, le roi David, Nazong Selio Liloba, Nakomboya Emmanuel David Elinzeza. Merci, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes fatigué, hein? Non, papa, tu l'invites. Ça va, papa, ça va. Et c'est mon amitié, mes amis, hein? L'invité, papa. Sambuka. Ah, c'est mon ami tellement. Bon, Bananzambe, merci beaucoup pour la présence. Yanzambe na biso liboso oazali Papa Jésus-Christ na likolo na mabele. Merci mingi pour na bolingo, surtout ça, l'amour, l'amour. Bolingo boye na ibdi suke na mona ngo wapi. Depuis na koli na vina ngaye. Na mona onel pa. Bolingo ya boye. Lobi nazalaki ko apprendre révérend Nelly, l'amour de la chair n'a l'amour spirituel. Quels sont les bénéfices, quels sont les avantages de l'amour spirituel?
amour spirituel. La seule qui peut vous ça a été maintenant vous savez non. L'amour spirituel, c'est le droit de l'homme qui nous manifeste, qui est le même Jésus-Christ, le multiple système. C'est ça, parce que lui, l'esprit est en vérité. Surtout comme ça esprit est en vérité. Il y a un temps besoin de Jésus-Christ, besoin de parce qu'il y a le mariage entre le papa et son fils. C'est l'amour spirituel. Le papa montre à son fils l'amour et le fils montre aussi son amour à son papa. Et cet amour qui manifeste dans la famille des royaumes. Et puis, amour nous a manifesté, na bato ba yeba qui est bien te, mais nous avons déjà manifesté bolingo na ye, na kati yabana nae. Ça a retardé to kendeka kana. Na kopesa nano, révélation na pena joie qui est là pour papa na biso a manifester le même amour na kati na biso. Ezakaka elinzeza. Ye kopesa bomone awa nase na yembi yango vers 1h30 abanda koyemba ngo na kati ya révélation. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien.